il souhaite un heureux anniversaire de naissance à sa charmante épouse, Madame Jeannette Malangui, qui a fêté le 5 et ce dimanche. Son mari Alexis Zaza souhaite une très bonne fête à son épouse, Jeannette Malangui. Alexis Zaza, et il souhaite un heureux anniversaire de naissance à sa charmante épouse, Madame Jeannette Malangui, qui a fêté le 5 et ce dimanche. Son mari Alexis Zaza souhaite une très bonne fête à son épouse, Jeannette Malangui. Panza sango ya Congo, sango panza na edino photo image MJ30 pas dans la carte boss. Panza sango ya Congo. Dans le lobby, basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino. Yekola kolo ba vérité ma. Panza sango ya Congo edino image ya edino. Tata na bino zakolo edongolo miso okoli moi. Bozaki ya kozela, bino sango ya malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na bino masolo ya sika, site ya sika, makambotu ya sika. Eza kaka site moko bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net. Bo palanganya lisusu te, bo se tracasser te, site na bino yango wana.